Nazaboué, Nazana Bouli, Nakas. Oui, donc, un jour, visa à bon. Donc, quand on a émotion, on a parlé, on a raison pour ma casse. Ça va. Donc, souci dans les avec un jour, on a pas nord. On a un grand frère, maman, qui parce que va dire bon, yo mutu mimi koko ya continue sur le terrain, non, c'est la encourager. Ça va bien bien. Donc, de préférence, la personne qui a kim, il faut kim. Eh, il faut que nous ayons comme on a mon. Ah. On a fait notre. Même si on sale en mode, on va pas battre, on tout à si. Ah non, ça n'est pas la notion. On a des abonnés boulés là, trop. Raisonnement, on a ça pour caler trop. Mon demi-flève, mon match au béton. Flève. Katika tu wana na ça projet moko wana ibali kwa sala biso moi parler moi to parler wana kata in ko kimi make ni kwa mazo dinda mimi mama mami le batasi te ko to dinda mimi oh moi do na biso Allo ya Patricia. Boni ya. Na bien na fin na ananda kuna na ya pe kuna chambre phase. Emmanuel et pas na bino kuna poto ana fête mo ya anniversaire ya camarade nanga neni lokwa na yesa ki lokwa yo bino bwana na chambre phase na bino oboza nango obote kablo na bino na ba prix ya bien ya mwana na yesa ki oui tosomba 3 cartons cuisse na 2 cartons soso eza na pe anniversaire grave te na 2 cartons mpanzi 2 cartons mpanzi parce que koya yesa ya olek vraiment koya mama sia ile mokanisi ni ozali bulu yango bayembeli bino na kati pepe libanda libulu ozonga boye libulu empesi sia oya onokana nga papa ndosi ça va hivi bado inaima atichwe bakanisanga nini baba mwini ngane ndio baba botate ngana isa bauna jana bana jana bakoko yoni kwa kuna nga usha kwa kuna na yeye sio kwa sali bulu bako lelo te ufanye wewe bwana jana oh mabadi kwa sasa kwa wajaje anamije bis jana upai acha wapi afanye kwa tu wewe kaje ndani nga biseti anamije acha upai yaka kota kota yumo wewe ola samu kwa ngo ole bana mimi kwa na hiyo oh yibi tete ah voilà bon appétit Merci papa. ça va bien guys Merci la pile papa Maiko. Maya ngoi namoni maya ngoi Asoma ni biseti ngana jana Gracias jana mwana na yo Mago boti te maja mwana ndeko na yo papa. Acha mwana ndeko na yo beni toko yana bila liboso ante mwilu Papa nana mpaya ata oyoka mamba famille. Ayoka ifa yoka ayoka po tate mosi na bino ayebi cheki ngani makambu na yo Mimi menga alobi na ngaki papa mandiosi makambu ndio babizete usala papa yo nani Eh papa na bosa la représenter yo. na tuni yote na toshu na unaona bana yete yo nani opposant na yeye opposant ça veut dire quoi Fiancé. Hein a proposé Fiancé. OK bongo ba yaka wa ya pembe apusa apusu boyi kutaka ate nani ngaka tutwa Una sina yebisa ki wana kwa ndo diranger na boya ka. apusa apusu yete Ona boya ka yo wana. Oyo nani ngali kaji Nchi yo mtu unaona kama isemi la fois passé wanga na Papa. kanga munoko yo mtu unaona isemi tio kima opusa leze setite yo ni kajika ngali kajika jika nini Parisien. yo ni parisien ilo ni lezi yo ni parisien parisien ni on est dans un boudon sauté bon parce que parisien grand frère na beken umbeto
Comment nani? Papa social Beke Umbeto papa social. Bakel Umbeko. Beke Umbeto. Azawa. Hein? Ah bon. Asala msali. Eh. Ya kopera miki ya so bangulu. Na madame. Ya moye boye ko so epe ngulu. Okay na ye. Asoli apetita ko solo de ya grâce. Yeti grâce à cette classe. Na ndinga mabete. Vanda papa. Bana sina ngeshi. Penga za mkongo. Kwa biloko zoli omoni biso ba kongo tulingalika ya buna na safu mingi mais sikoyo mwana ya muki oyo bino bozolia mwasi na mobali ya bandi libanda na ndenge grippe ezosala ye boye na mutu pasi na ntongo na bimi na pesi ye kisi amela natindaki mwana ode muto alukile kisi ye amela esali mwa bi atelemi so ata kobenga ye talia ovandisi tata mobimbo abikopera ndenge ajika mama na yo oyela biloko na nzungu wa nani mai ya nani ndako wa nani natuni yo question ndako ezele nasomi ona gambila nasomi batukisa komona nga mbemba mbemba bolo atelema papa kolinga tena simba yo nayo kusosoni te na zwa pilipili na baki yo mama papa telema 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 na signe respect na bi telema excusez nga vraiment pour ezere na na kwanga na likabu na ile na parler parce que natambola ki trop natambola pe makolo donc on a qui parce qu'il y a combien de fois ngami bali besoin de kata ndako ina nya ncho de choses ko ni sanga na wali nani ona ko papa mais vie ekufe na ngote vous comprenez ya ngo parler na yo mais bo sana teke betis na bino na libanda ina ndako atata na yo na ya mama na yo alibima bozo sai betis non bon yebisa ka vie na ko chopelo mai na tije na ya mboka na morgue ku okumisela na sokola libi moni devis ne mona papa imbécile muyibi ujana papa kunyukisa nga soni makasi boye ba ajo na zana on ndoko mena ka libala papa tena mukolo papa umata na mesa nasoteleyo natuni te papa Biseti, papa ko jomba nakita ndako yanga. obena nga te proposer na plonger yo. te papa ko sabo Bana ko ko jomba nina. Mwana yo ali ati mu proposer ali. no ba Eh mami, zela na soya. tu sais na dindoki papa